La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour famille, bonjour les botas. J'espère que tout le monde va vraiment bien. Ils ont battu belé, mususu, bazotu nangai. Nazomona na ba commentaire, nazomona na batu bazoloba, ba o bazo finga, ba o bazo critiquer, na ba o bazo baza aposaka ba yi batu. O akufi azali kinangai, aza artiste comédien te, asala ni théâtre. Azali kinangando ya mama nangai. Komona elami makie setamba. Azali kinangai akufa ki abilité. Liwa na ye eza liwa moko boye. Il faut que okomana ozwa problème pour comprendre ne okomela bino okopesa bino makasi. Abilité. L'ami akufi na pongi na désert. Na 10h et na 22h. Mai zeki obima na ngote, mai komi obima batoki mai. Ine bakoti na mona kati nda kuma solo ka ndenge zalaka. Ya dimanche na 1h30, 2h30 akufi. Balala na mama abuti biso, mama baona mama azu akoti si moustique, mama utayibisa bibomisa moustique yo koti langa bangungi. Tema mama pe déjà bela, mais ata bela mais aza déjà bazaka na ye parce que la mine mtasungaka mama koniki la mama msu bilamba kolamba makamunyo so ye mtasala kasoki par rapport na moi c'est petit frère mais la mi azawana asoki par na mama va ke makambo na ye wana dimanche le dimanche kara oyoyo na 2h30 a gangi ba mama balamuki nini ba petit frère na moi c'est balamuki nini lami ba bengi ba locataire ba porte mususu nde ba locataire wana ba to bemi na hôpital nde ba kini na hôpital ba tombole na mukongo asubi vi ke ba benga ngata ka désert ngana na bandal pona yati ka mo bazali et on a transféré bazo benga ba ozonga te po ba biki voiture ezali na oza permanent mbala mo puto ya to zo to kini em na mama emo. Et après na hôpital ko to ba ke batali balobi ke boye na ebembe déjà akufi nde na yaki wana deze na yiko koma na hôpital 4h na baki afuba koti na morgue funa mona na za morgue yana na ye wana na tali penza ya kufi toleli lami awla mukate ya omona zaki telefone na sali video pona na tindela pena bandeko na ngai kilami akufi parce que mususu na audio mutu mususu omona ke ozelo bité na sali audio et na sali video na hôpital po batu ba mona ke oui toza na hôpital wana to na morgue te toza na hôpital lami akufi tozo tsaisiko na kati ya morgue nde video na ngana tshaki nzembo na bandai koluba nazo saka soki boza na kati ya groupe ya famille na biso ya WhatsApp omona makambo oyo na bandai koluba moyena tsa maloba ngo zaite na bandai koluba na maloba wana. Après na zuango siko na tia na TikTok na bombi maloba ngana yaya ngana mwana liboso pa mama na nga ape papa na nga pe na mwana liboso naza yaya soka lembi yaya soka la kisi faiblesse mama abiso zobela na place ke to zanga pe na mama wana il faut to za makazi fona za makazi ndi yango moni na télémaki tant que yaya eza bato nso bakomelinga pe na page na ngai muchopi boke kwa mbomela mi botiki kaka leki befe mutu azala te système comment changer balobi bano bimisa bakor biso komaki wana déjà ti 12h tolongwe wana babimisa bakor biso ezalaki 2h personne po bambome babi
il faut totika mbongo makambo nyonso totiki bango moko bakoambome na 15 moi tovanda wana eza te mpo ezala te jeudi tokozonga na hôpital mpo balakisa biso omoni ke toambome ye boye na boye tosali makambo nyonso bosengi mpo na rapidité déjà mpe bakomi kosokola mpe moto avant biso toyaka na bilamba tolatisia c'est un peu ça likambo na ngai nayesa bino vondo tuna beli nini aza artiste comédien te abeli te dimanche oyo akufaki lundi ya le 22 ezalaki anniversaire fa fete anniversaire bakenda kosomba bilamba na leki oyo alandi nga bakendaki zando bakesomba bilamba achange deux fois basombi ba whisky mpona fete to fete lundi ya le 22 ya anniversaire na ye c'est un peu ça ye moto avandaka na mama na biso mpo biso toza ndako ya mabala bango nde batikala na ndako oyo ya ofutela pour le moment matanga tolongola na lupango ofutela esika kufelaki na vi mama azobela totiki mama na lupango ofutela toyei kotia matanga na lupango na biso ya famille baprogramme nyonso boyeba na bato nyonso topanzaka communiquer message na bato nyonso bayebi famille na biso bayebi lami pour lelo internet ekoma na visibilité vraiment c'est un peu ça merci beaucoup na bato baza toujours na cœur na biso bazo consoler biso vraiment merci beaucoup baprogramme boyeba ngo après merci. Sali, bonjour la famille. Mbote bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo TV. Mbote na bino epai nyonso oyo bozali. Bandeko nanga oyo bomoni mutiopi aye ko éclaircir batu en tout cas liwa vraiment ya leki na ye. Aye ko loba yango parce que batu belé ba fingiye, batu belé ba lobi na ye, batu belé ba lobele par rapport ya ba vidéo oyo asalaki ndenge afilmaki ebembe ya ndeko na ye, batu belé ba sepelaki nango te. Na sur Irsil Botelo TV naza vraiment sur Irsil Botelo TV ayaki liboso na bino pona ko expliquer bino likambango ndenge ezalaki na tiela bino be mission o concernant mutiopi ndenge afilmaki bebembe ya ndeko na ye na tiela bino mission o bomonaki ndenge ni mutiopi afilmaki ebembe ya ndeko na ye ndenge ni mutiopi azalaki ko filmer elongi na ye moko azolela aza komi filmer na sur na tiela bino émission bomonaki ndenge likambo yango elekaki bandeko na ngai en tout cas eza vraiment buzoba na communauté na biso congolais eza ba biloko o to mona ki onka pa mutiopi te poza ndeko moka ye ko commenter lobi est-ce que mutiopi aza muta liboso ya kosala yango na lobaki te ke to mona ki yango kaka pa mutiopi tango na pesa ki conseil nanga na pesa conseil na tous les congolais o ba koma muto akufi ba filmer ba tie na internet okoki ko filmer jamais ndeko na o aza ya kokufa o na internet okoki kosala yango te yango bomoni Irsil Botelo TV ayaki kolobela likambo wana alors soki mutiopi afingami lelo na internet par rapport ya likambo wana nde bomoni aye ko éclaircir biso aye pe ko pesa pe merci na bandeko o pe bazo ko encourager ye aye pe ko expliquer pe bandeko o ba kanisa ke o akufi aza comédienne or aza comédienne te bandeko nanga na pesi bino no bonjour bonsoir wana penza boyebi bato bolanda Irsil Botelo TV boyebi déjà bonjour bonsoir et dépendara selo r oyo okolanda biso donc na ero zolanda Irsil Botelo TV yondo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir na pesi merci nanga na princesse Allegria en tout cas vraiment merci beaucoup maman bakoli na yo otindela ki Irsil Botelo TV ekomi na kimia nyonso nzambe azwa lokumu na pesi vraiment merci nzamba pambola yo nzambe azongsa ebele esika yango e bimeli alors merci na couple Koli Dorcas Koli bakoli na yo otindaki pona Irsil Botelo TV tozwi yango na motema malamu nyonso toyambi yango na kimia nzambe apambola yo nzambe azongisa ebele esika ebimelaki alors tozana besoin ba matériel car ndenge zalaka otindi ba matériel mwandambu o tozana ngo besoin otindi mwandambu na ba o tozana ngo besoin en tout cas to sepeli nzambe apambola yo nzambe azwa lokumu
Bande onanga numéro na biso eza liboso na bino wana pona ba o basalaka ba remarque donc oza na remarque moko oyo moni olingi osala Ursule Botelo TV en tout cas numéro na biso yango wana liboso na bino soki pe omoni olingi o soutenir chaîne na biso ekende liboso olingi o soutenir Ursule Botelo TV numéro na biso yango wana liboso na bino alors to zape susu na descente na biso o tozo sala ya ba orphelin car ande na tiela ribino déjà vidéo o tokendaki kotika babiloko na orphelina na bato botindaki pe pona ko contribuer tokendaki kotika biloko na si au vidéo bomonaki na tielaki bino déjà awa na Ursule Botelo TV alors car ande na yebisaki bino ba orphelina o tokenda kotala balobaki baza na besoin ya congélateur na bakiti alors ndeko omoni kotuti sami na kosunga pour que to sunga ba orphelin wana bazwa congélateur na bakiti alors contactez biso numéro na biso ezawana contactez biso tokoyeba ndenge nini tokosala poto za contribution na yo to sangisa contribution ya yo yanga ya ndeko mususu ekosunga pour que ba na biso bazwa congélateur pour que ba na biso pe bazwa bakiti nzamba lola akopambola bino balobi to kanisa ba orphelin po nzambe pe akanisa mabota na biso likambu ya mutiopi soki batu bafingi soki batu balobi bandeko komedia o akufeli ezakaka mutiopi te komedia liboso o akufeli matanga pe tozwi ezakaka matanga ya ba mutiopi te na ndenge nini nalobi bongo pourquoi ba matanga tozwaka ba matanga ebele tomona batu bayaka kofinga te ke batu moko baye babandi kofinga o kutu yo o poste ndeko na yo bwebe soki batu lelo balobi pona likambu o ya mutiopi ezake po mutiopi apostaki propre ndeko na ye yango bomoni ena batu musu ba supporter na bango te ena mutu musu aza fan na yo alingaka o mingi metango sali likambu mobwe akoki na ye ko suggérer ngo te akoki na ye ko bomba yango te pambala moko abimisi alobi mbala moko abimisi alobi batu musu bakokaka eloko wana te yango bomoni musopi azwaki benjiri ebele batu bafinga azwaki benjiri ebele na page na ye ya TikTok par rapport ya video oyo apostaki eza malamu te bandeko na likambo wana bakongolais tokomisi yango lokola likambo mususu bakongolais tokomika kozwaka ba video omona ndeko akufaki ozwi video plibier ndeko akufaki ozwi video eza kitoko te tozo pesa bandeko na biso respecté tozo pesa bandeko na biso respecté tozo pesa bandeko na biso respecté toyeba na kopesa bandeko na biso respect toyeba na ko respecter bandeko na biso e osa malamu okufeli mutu zala respect oki jamais koya na bemba ndeko na yo poster yango poti yango na internet respect nini opesa na bandeko na yo opesa na bandeko no respect nini wana eza respect ezake ozo respecter bandeko no te po ndeko no akufa ozwa otsa na internet eza respecter ezake ozo ko respecter ndeko na yo te lelo to omona TikTok ekomi kaka bongo muto akufa botie na internet muto akufa botie na internet eza kitoko te eza vraiment kitoko te lobi totali video moko kana compte ya mutiopi totalaki video moko tolandaki video moko lobi mutiopi azaki na mutuka na bandeko na ye asalaki video moko po expliquer biso touti daya kotika mbongo fo bimisa ye biloko nyonso akati mwana tanga kombo nango eza te boyebi ka YouTube ndenge ezalaka fo basala ye deja yango puka beba te babiloko wana nyonso esala batu bien te omona o akufi aza ndeko no mwana mama na yo mutiopi aye kopesa biso nini apesi biso version na ye ndenge aplibiaki video alobi aplibiaki yango po alingaki soka abengi bandeko na ye ayebisi bango na appel ke ndeko na biso akufi balinga bandima te yango asalaki pena video po bamona na ndenge aye kozwa video nga tindi yango na groupe ya famille na bango okosala video tindi na groupe ya famille na bino mais okoki ko poster te wana eza raison te poster na tia photo leki na onde atia postaki liboso atiaki photo leki na ye poster tia photo leki na yo pesa message bandeko na nga ndenge eza boye naza ya kokufela naza na problème na kufeli leki na nga propre message kokende ezaka te po pesa information na famille po pesa message na famille il faut otia publication il faut publier mutu po message ke na famille non bon na groupe à réunion à famille tant boza na groupe à WhatsApp à famille tant petite sœur na bino akufi ezala po prouver bango na vidéo wana eza raison te wana o mutio pa pesa ki biso eza raison te
eza kitoko te tolobaka na muchopi te mais toloba na bandeko nyonso o bozo plibiaka babibembe ya bandeko na bino lobi na reprocher fi moko na commentaire kaka na même likambu oyo na reprocher fi moko na commentaire kaka na likambu oyo abie pena pesa kinga mama na kanda na reprocher na kombelo nga bosala ngono ndenge nini bosala ngo ndenge nini ndeko na yo makila na yo mwana mama na yo yo ozwa ta ya koposte ye yo ozwa ta ya kotia ye na internet olakisa bato yo ozwa ta mpenza ya kotia mwana mama na yo na internet olakisa bato ndenge akufeli mosusu tata na ye akufi mama na yo akufi tata na yo akufi ozwi mpe ta ya kotia kamera otie mpe kamera liboso ozolela olakisi mpe ndenge ndeko na bande kokata motema eza triste bandeko na nga eza vraiment triste na mama o azokufa mwana na ye moko azofilme pour ka poster eza triste na papa o azokufa mwana na ye moko azofilme pour ka poster eza mawa na yaya to leki o azokufa ndeko na ye moko ya makila azofilme pour ka poster babiloko wana yango totelemela mes condoléances muchopi akufeli ndeko na ye propre ndoi ya mama na ye ezaka pasi kokufela ezaka pasi muchopa ana shock kokufela ezaka pasi kokufela mwana ya mama na yo ndeko na yo ya mwasi surtout ye kaka azalaka na mama na ye ezaka pasi leki na ye akufi kombo na ye eza lami azalaka na mama na ye yenda azalaka na mama ya muchopi balalaka mpe sika moko surtout liwa oyo ezake mutu abeli te ezala kuta ta so mutu azobele boko mosambela nzambe bikisa ye me mutu abeli te na 1 heure ba 0 heure batoki mpe mai 1 heure batoki mai ale 2 heures mutu agangi mbala moko kokende mobimba oyeba te nani ayaki kobeta ye soki eloko ye oyeba te amonaki nini tango agangaki bokoyeba te eloko nini oyo babambaki ye bokoyeba te babolaki eloko na mutu babambaki eloko bokoyeba te esalaka pasi na motema pasi wana mutu okomprendre yango ezaka mutu aleka na kokufela mutu aleka na kokufela to okomprendre pasi wana te eza pasi makasi eza vraiment pasi bandeko na nga. Alors mes condoléances na famille mobimba nzambe apesa bino makasi muchopi azawana ba makambu nyonso ndenge koleka akoya ko informer biso programme nyonso tokoyeba yango kaka awa na Irsil Botelo TV. Alors bandeko bomoni ke bokende ko soutenir muchopi ba o bomoni ke bokende ko tala muchopi en tout cas bokende ko tala e bo assister e osa malamu mingi ba o pe bo tinda ba message ya mabe pona ye par rapport ya ndenga plibia ki ndeko na ye en tout cas totika et ça lié bien te et ça livre vraiment bien te pesa ka conseil mais ko finga te mingi pesa e conseil pourquoi sali bongo pourquoi publier ki ndeko na yo mwana mama na yo poanyo sali bongo pesa conseil mais ko finga penza eza malamu mingi te totika ko finga ndeko na biso azana matanga azana pasi na motema bandeko na ngai soki zambala liboso okoti na Irsil Botelo TV ana lobaka likamba abonnez-vous donc soki zambala no ya liboso okoti na Irsil Botelo TV to s'abonaka tango s'abonner wana cliquer pe cloche ya notification pour que mbala sima tango to kotia ba image na biso ekomelo directement esika nyonso oyo okozala. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez, appuyez sur la cloche de notification pour que prochainement soki Irsil Botelo TV atie ba image na ye ekomela yo esika nyonso oyo okozala. Nasenga ba partage na bino na loba toujours bo partager na Facebook, bo partager na WhatsApp, bo partager na Messenger, bo tinda lien na baninga e osa malamu. Nde onanga soko partager mission nzamba opambola yo. E sa nango teke ote na ko partager te ko sa motema mabete. Tango otala surtout mona place ba komi j'aime ezawana. Tia kaka j'aime. Soko aimer vidéo nzamba lola opambola yo. Ko sa motema mabete, ko za motema mabete ndeko nanga otala moni place otia j'aime mais oleki o emete. Et a kitoko te ba j'aime na bino za meilleure façon ya ko soutenir biso. Bisous. Bye. Bonjour famille, bonjour les botas. J'espère que tout le monde a vraiment bien. Eza na bato ebele mosusu bazotuna ngai
nazomona na ba commentaire nazomona na bato bazoloba ba o bazofinga ba o bazo critiquer na ba o baza aposaka baye bato o akufi azaleki na ngai aza artiste comédienne te asalaka ni théâtre azaleki na ngando ya mama na ngai komona elami makie setamba azaleki na ngai akufaki abeli te liwa na ye eza liwa moko boye il faut kaka okoma na ozwa problème mpo comprendre ne oyo ekokomela bino ekopesa bino makasi abeli te lami akufi na pongi na désert na 10h et na 22h mai ezalaki obima nango te mai ekomi obima batoki mai iner bakoti na bango na kati ya ndako masoloka ndenge ezalaka ya dimanche na 1h30 2h30 akufi balala na mama aboti biso mama baona mama azwi akotisi moustike mama utayebisa bibongisa moustike oyo akotilanga bangungi tema mama pe déjà bela mais ata bela mais aza déjà bazalaka na ye parce que lamine mutasungaka mama konikela mama misu bilamba kolamba makambo nyonso ye mutasalaka asokipaka pa na mwasi ya petit frère mais lami aza wana asokipaka na mama avake makambo na ye wana dimanche ya le dimanche kaka oyoyo na 2h30 agangi ba mama balamuki nini ba petit frère na mwasi ne balamuki nini lami babengi ba locataire ba porte mususu nde ba locataire wana ba tobemi na hôpital nde bakeni na hôpital le batombole na mokongo asubi vike babenga ngata ka 2h ngana na bandal pona yatika mo bazali on transport bazo benga ba ozonga te po babike voiture ezali na oza permanent mbala mo puto ya to veto kini emsu na mama emo et après na hôpital koto bakei batali balobi ke boye na ebembe déjà akufi nde na yaki wana deze na yiko koma na hôpital 4h na baki afuba koti na morgue funa mona naza morgue yana na ye wana natali penza ya kufi toleli lami aolamuka te yango moni azwaki telefone yango nasali video mpona natindela pena bandeko na ngai ke lami akufi parce que mosusu na audio motu mosusu omona ke oza lobi te nasali audio e nasali video na hôpital mpo bato bamona ke wi toza na hôpital wana toza na morgue te toza na hôpital lami akufi tozotia esiko na kati ya morgue nde video na nga natiaki yango nzembo na bandaki koluba nazosaka soki boza na kati ya groupe ya famille na biso ya whatsapp omona makambo oyo nalingaki koluba moyen natia maloba ngo ezalaki te na bandaki koluba na maloba wana après nazwi yango sikoyo natia yango na tiktok nabombi maloba nga na yaya nga na amona liboso epa mama na nga ape pa papa na nga mpe na amona liboso naza yaya soki alembi yaya soki alakisi faiblicité mama biso azobela na place ke tozanga mpe na mama wana ifo tozala makasi fo nazala makasi nde yango moni natelemaki tanke yaya eza na bato mosusu bakomelinga mpe na page na ngai mutiopi boke kwambomela mi botiki kaka leki befai moto azala te système ekomi ochange balobi bando babimisa bacor biso okomaki wana déjà ti 12h tolongwe wana babimisa bacor biso ezalaki 2h biso mpo bambome babi il faut totika mbongo makambo nyonso totiki bango moko bakoambome na 15 moye tovanda wana eza te mpo ezala te jeudi tokozonga na hôpital po balakisa biso moni ke toambome ye boye na boye tosali makambo nyonso bosengi mpo na rapidité déjà mpe bakomi kosokola mpe moto avant biso toyaka na bilamba tolatisia c'est un peu ça likambo na ngai nayebisa bino vondo tuna beli nini aza artiste comédien te abeli te dimanche oyo akufaki lundi ya le 22 ezalaki anniversaire fa fete anniversaire bakenda kosomba bilamba na leki oyo alandi nga bakendaki zando bakesomba bilamba achange deux fois basombi ba whisky mpona fete to fete lundi ya le 22 ya anniversaire na ye c'est un peu ça ye moto avandaka na mama ya biso po biso toza na ndako ya mabala bango nde batikala na ndako oyo ya kofutela
pour le moment matanga to longola na lupango ofutela esika kufelaki na vi mama azobela to chiki mama na lupango ofutela to ko tia matanga na lupango na biso ya famille ba programme nyonso boye bon na batu nyonso to panza communiquer message na batu nyonso ba yebi famille na biso ba yebi l'ami pour lelo internet comment la visibilité vraiment c'est un peu ça. Merci beaucoup na batu baza toujours na cœur na biso bazo consoler biso vraiment merci beaucoup ba programme boye ba après merci. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.